papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bambana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa kini magoma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Ya fai. Neni? Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Parce que bangola lokute leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola Express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Mais manga ke na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola Express yango. Yango ni ba changer. Et tu quoi Angola? Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Vamos ver aqui na ndako, bem na ndako, vai com sua. Ah bon? Oui. Vai, saca, brasileiro. Bonjour, la brigne. Ah, o Jorge. Nazaku kenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence ya Ngoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na ngai nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brin na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso. Mwene. Na sepeli na kei na bango. E na zu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Essa na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Stoba Messana Kolanda Iran, Masiandoki TV et Betel Pro Max, oh maman abino la cabino, kakama solo ya solo, bisoto betaka aubergine, tepo sala bino babia makasi, nabanda kunabino, partout vos amis na lobakanza mbalola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozela kama solo ya Iran, Masiandoki et sala kabiso vraiment bien makasi, la na pesi ba bonne fête, Nabamouré Zignon, Stoba bonne na biso nyonso, ba merve na bino ba commentaire botiaka nzambe apambola bino ba conseil na bino nzambe apambola ba mouré zinyo sont partout bozali ba mama na ba papa Jérusalem nzambe asala bino bolamu nzambe apambola sponsor officiel Betty la patronne Messi Achille Kapesa ba merve na bino ba bonne fête na bino bo fête kitoko na bana ye moko madame la patronne moi sala kimi bali na mbongo Betty na kati ya Londres balobi ba bonne fête na yo tozo kende bongo bande konos boanda kabiso partout to pesi bonne fête na mama Benalikito na kati ya France service traiteur ekanga masolo balobi ya kosamba ezate nzamba lola apambola yo to pesi ba bonne fête na Tisha Blency hand mère loboko na kati ya Londres moi so alambara kitoko balobi moi sa dadi umela Tisha Blency hand mère loboko babi moi so alambara ba kwanga biloko bien na kati ya Londres za la to ndima bravo service traiteur Tokos na pesi susu mama Titi à votre service traiteur la Colombe na kati ya Switzerland na kati ya Zurich ba service traiteur ya solo la marabiloko solo aubergine te mama Titi na kati ya Zurich ya balobi umela na kena bino misatu bongo parce que na France be na lokito na London balobi Tisha Blency mère loboko na kati ya Switzerland service traiteur la Colombe mama Titi à votre service
tozokende bongo bamure na bamure zinzamba lola apambola bino mama tazi vita imana ya papa trésor chou babonne fête na yo ya simondo ya papa kokodia nzombo yao yangwana fifi tomola japonaise mama na Erastine babonne fête na yo esede pana makolo machere balobi babonne fête na esede panama Umela esede panama ba bonne fête na HM mama igete na katsa bundes ba bonne fête na yo balobi tokendaka bongo nzamba lola apambola mama igete HM na katsa bundes na faimo bimanzambe asala bino bolamu ba bonne fête na Cœur Sensible TV. Toujours bana bundes balobi Cœur Sensible ba bonne fête na ici kozali ba bonne fête na Kialox na katia Irlande balobi ba bonne fête na yo ba bisou ebele balobi bongo ba bonne fête na ye moko Olga mokonzi ya Kabelo babi moi setka Kabelo na défaut ezalaka yo Olga Kabelo ba kotise miniature mais na ba miniature ba olulaka ba Kabelo banda ba miniature ezala moi sa vandisa Kabelo kola Olga mokonza Kabelo azala te balobi Olga mokonza Kabelo umela femme d'affaires balobi to lati bakabelo solo ane mobimba sutunga na sakani na bakabelo pona Olga mokonza Kabelo balobi unique na jar na yo moi so aselanga virement ya 1000 euros pona milaka gazoza bazui wapi Olga mokonza Kabelo umela yonde nzamba bakabelo yaya na bango ezalaka yo yonde yaya na bango Olga mokonza Kabelo babi moi so une espèce ana ba perruque babi salon turquoise bonne fête Olga mokonza Kabelo na famille papa bino tout papa JC ba bonne fête na bino bo fête kitoko tozaka kana Olga Kabelo ba bimbola sika basuka sika ba prépare bien ba commande des ebele veut dire que biso to otika Olga mokonza Kabelo umela voilà ba murena ba moureuse mama Irène ayaka boye na bomba mi mokie bolukanga mama Irène na zemi ya bo sisa ngoboke na nombo toke nombo mais obo mona peka na photo ye wana mama Irène on veut dire que bo s'abonner ba murena ba moureuse na vite fait ko beta lisolo ba ndeko lisolo euti Kinshasa ba papa na ba mama na ye poto solo la eza na ndeko moko aza awa na Europe akweli likambo na kati ya libota mama Irène beta pesa conseil la musa conscience abandeko bisika tozokende kozwa banda kwa kufutela ya banda kwa kufutela eza na poto eza na Kinshasa ebomba makambo ebele mais o tozolobela eza likambo ya Kinshasa bandeko nanga tozomona poto mona mutafinta kwa kufutela azomona ba mystique na katanda tobeta masolo wana dernièrement na uti komona pe vidéo mo tata moko azwinda kwa kufutela batu bazobetele ba porti koko elili azokanga na ba photo azomona ba mystique na ndako kwa kufutela yango banda kwa kufuta autant tozo banda pesa na poto eza na Afrique photo za kana vie de prière ponda kwa no komona banda batonga na poto esala 40 ans 50 ans batu boni bafutela wana yo oyebiti yeka kana bana okoti yango foko bebisa nyonso milimo etikala kwana ebima au nom de Jésus Christ liso tozo beteza ndeko moko bwaza awa na poto famille na eza kuna na Congo ndeko na azwaki nda kwa kufutela na commune moko ya bien azofuta pe montana ya bien ndako ezalaki na douche nezaka deux chambres cuisine salle de bain na ba condition pe ya bien azalaki na mwasi na ye bazovanda couple jeune bazwindaka kofutela mama lopango pe azalaka na ndako wana locataire pe mususu na kati ya ndako ezalaki lokola deux portes ba locataire na porte moko ya mama lopango bamure na bamurezi ntango nayebisaka bino Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga ezalaka slogan mama Irène te slogan nange ezalaka ebeteli nde ezoboma bango bana jiba bebe ngande mama mwasi atika masolo na défaut ezalaka nga bamure na bamurezi bolanda bo partager bo s'abonner na Irène ya Masiando TV awa nde beteli Pro Max mwana mwasi wana na mobali na ye bazwi ndako bazovanda ndeko na bango azalaka awa na Europe apesi biso liso la habitant bazovivre bazalaki na bango bien mwasi abandizemi na ndako akofutela mwasi aye kobota boti mwana botamaki bien bebe wana botamaki bien ekomaki na ntan moko bamure na bamurezi be bakomaki kobelabela be bakomaki na problème ya santé mwana lelo maladi olobi maladi mais kotala mwana bo aspect physique mwana moko joli mwana kitoko ndenge ezala kaka mwana kome lelo maladi lobi maladi bazokende sa ba examen bakende kalembelembe bakende maladi ya mwana pena e mwana ate kaka bakisi bakalma mwana azokola ekomaki na ntan moko boye mwana asalaki rechute mwana belaki bake na mwana hôpital mokolo bakomeka na mwana babi na mwana bango ke makila esi bazongisa mwana makila bandeko nanga ntango baye kozongisa makila mwana kitoko mwana moko joli nesino bijou mwana kitoko mwana wana ayaki kokufa ntango mwana na moki akufi bandeko nanga ezalaki choc mpona baparent na ye couple jeune mwana na bango akufi
bazalaki vraiment abati, bazalaki na choc ba perdre mwana na bango. Moi si vraiment moyen ko consoler ezalaki ta bande ko lila makasi botala ka ko bumbisa mwana bombi 9 mwana libumu akende ka boye mwana banda bota maladi ya sibo mwana belaka eyeba ate esaka lelo oyo lobi o nandenga ko sala ba crise wana ba malaise ba ke no hôpital ko mbazo makila mwana ko kende nyoso yangwana ezalaki vraiment choc même na famille ya mwasi même na famille ya mobali na bango moko de parents papa na mama ezalaki vraiment facilité mwasi akoti na lupango azolela mwana na ngai nana yibinga mwana nga na moneli pasi azolela ndenge mama nyonso alelaka na maloba mwana mama zoba muta sali mwana oboye eza na famille tata na ye eza na famille na nga moko eza na bato lopango tozovanda eza na bato quartier yaya kotika etela nda mwana oyo mwasi azobona bayoka porte ndaki fungama pon mama lopango akotela bango bamungena bamurezi bolanda mwana lopanga tomboki bozo bima kaka lelo wana mwana za na morgue bauti kotia mwana ndaka malini bozo bima kaka lelo tose boko bima bato kate babimi anda ku problème nini bazolela kuna bakufeli mwana boko bima zana benga leki nga mobala ya na benga bana nanga bazo msamboga garantina bino bokende mwana lopanga bima kina ndaka ni koloba na koloba toseli mama lupango nini soto utupite mwana biso akufi toyena kolia na lupango totiki mwana ndaka malili na ba famille mwasi bazaki na mibali ya mobali bazaki mwa misatu mine va baebe na lupango elekeli bango buvanda kabwe na lupango problème nini yo na tango pasi ma lupango kanda boye bikamu nini toyebi te lokonizi mama lupango mwa lokwa zaki mwana muke ba umisa kiete basaki na mwana ka 2 jours bake kokunda mais na 2 jours wana opesi mbwa boye lupango ekoti désordre lobi na mona tango bazo sa programme bakiba bande ba okunda mwana lobi ekolanda leka mama lopangwa ye na mwana mama po ba ye na enveloppe oto ye kozongi sa garantie na bino fo bo bima na ndako to seni bo bima kaka to lingi bino te bo bima kaka to seli nini tokokunda mwana lobi bo bima kaka lelo sino te tokobenga ba police mwana na po ndeko na mobala bito se bo benga police ya bo pesi biso préavité to consommer garantie te to zana nyongo te to kufeli mwana za ndaka malini mwana kufaki lobi eleki to kokunde lobi ezolanda lobi mama ya kitonto lela lobaki mingi to kipaki te zaki butu to lali le lobi no boye bozo ntleso mbongo to kobima boyete pesa biso ta mutu ezana na place te to kunda mwana lobi bongo to so le kambeza boloba mama incompréhension moko total lobi landi baki kokunda mwana tango bazozonga kaka mama lupango na bandeko ne ba il faut babima raison ni mapanga bakangi endoki bon to lobi ange panani elelela mwasi nazolela mwasi lobi menazolia nazola soki mutale mwana eza na famille nanga eza na famille ya mobali eza na bandeko kwa quartier eza na batalupango mama kote na tenko okoki koloba bongo te ozokanga nga ndoki ekosimba te mama lupanga menansa bango bazwa mbongo basumba garanti bafonga mbongo mpe ya garanti ya kokoka te mama bongo pesi mbongo ya garanti nda bozwa na wana reste bokozwa sima oyo koloka te lokola pasteur moko yaki koya wana pasteur na ba expliquer makambi te to bondela mama to bandi ko bondela na pasteur mama lopango na bana ne ba ya na porte ba sala prière na ndako na bango te na lupango na bango te bande ko nga histoire vraie famille na ba mo fonga ba bi mwana oyo bazwi biswe na lupango po ba teko tozwa eza normal te ba mourir na ba mourir to banga nzambe to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt histoire ezali vraie mwana za na sama bele yangwana bandeko to keba na mapanga kufutela ya mobile to baba bi tete za normal te bo bima ya couple ni ke ko lukanda kwa mbala kata et comme moi ça zonga na lupana bango mobile to éviter ba problème ata mbonga garantie zo repasser bi bo bima eza ba komba bo tribata ba bima na ndako na batu bakundi mwana lelo lobi ba bimi na ndako sans préavis nzamba eko sala bango grâce dobela ndaki ba eko zwanda ku bakoti balobi te lupango mteso mwa toke na cimetière mwana toke ndekoloba ba mourir na ba moureuse bolanda bo simbe sikoyo famille ya mobali famille ya mwasi na ba parents bazongi na cimetière mwana bake koloba ba image za bandi ko saka pona babi mwana oyo autaki na lola nzambe mtatindaki na mokili oyo moto alongoli na mokili na age oyo kotika yete landa ye eza na famille na biso eza na famille ya mama na yo eza na famille ya tata eza na batalo pango nde babimisi ba mama na bino botika te bolanda ye ba mourir na ba mourir bazongi ndako après quelque temps mama wana ko lopango avimbi kingo
kingo evimbi loko balaiti eloko na kingo bandeko nanga tobanga nzambe mama na kingo evimbi ya kovimba o 4 modèle nini bandeko na ngai kindoki emonani na misu yango famille wana elobi mama Irene beta lisolo talisa bana na nzambe bandako ya kofutela eza na makambo ebele bandako misu balongoli batolo moni misana na kati ndeko nanga olala te eza na poto eza en Afrique histoire na bete ezali vrai mais combat nana esili te famille wana ezoyebisa nzambe lola bakoke na mama na tina suka lokola ya koti na bilanga na bango bazoyebisa nzambe famille ne kufe mwana babi biso toyebi bonganga te tosala mwana mutu mabe te topanza libala mutu te mwana oyo mutu azwi ye tozala posa bilembo te likolo vimba kimbe vimba akenda landa akende kobokola ye kuna famille wana eza na kanda babimama Irene beta lisolo yebisa bana nzambe eza na poto eza na Afrique bandako ya kofutela bandeko nanga tolongwa na distraction photo bondela eza na bandako musu bande ozwi kaka ndako atango koti yo musale baby okoma na poma finance ndako finance bande ozwa kaka ndako wana yokota santé ninga nokoma kobela ndeko nanga foko bondela temps eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt nzambe apambola bino mama Irene osela proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie masolo ya boye kolekisaka ngote ya partageaka eza na bato musa azwi ndako azoyela kokotia peinture azoyela kotia ba décoration mazo bosa na komema Saint Esprit na kati ya ndako wana même na poto ndeko nanga tango zwi ndako décoration boso eza makila esumasia na mire na ona ba fenêtre tout le monde na distraction bato mingi ba perda ba vie na bango na bandako fute meti lelo ba yeba rapide ndako koto mona soko vika azemi melungwaka ozemi melungwaka okangi ba famille nyonso bandoki même te esalo ba aventure eza ndako ozwi po milimo ezala kuna toyebi te na beta lisolo moko na Londres ya makambo ya ndako bayaka na kobibisa biloko na kati ya ndako wana na betango ya 2 ans passé mais leo na ye na oyo efongola biso miso tozokende vers fin de l'année nzamba pambola bino ba bonne fête na ba mourir na ba mourir nyonso bandeko nyonso banda mama Irene yo muto zotala nga photo na nga yango est-ce que esio s'abonner awa soki nano s'abonner te yaka ko s'abonner na lombango s'abonner po biso tozobeta masola solo tozobeta aubergine te nzamba pambola bino tokutani mbala sima soki mwana mutazongi te bisous bye Eye nini lisusu e Toroto City VIP de Maluku eye lisusu e banaki bana braza pe partout na mokili mobimba Toroto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo ndeko papa ndeko mama mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia olingi opema malamu Toroto City VIP de Maluku eye wana po na bino e ezali koteka mabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba e wana poto ba diaspora nyonso olingi osinvestir na mboka na yo Toroto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai matuni tala lo bansa mutema yokokoma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place Lazare tiomona prince topasola nzela tala ngai uninga mbongo mukie menavanika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke kima mbango welela zwa mabele na yo na Toroto City VIP de Maluku tozali pembeni ya zone économique ya Maluku pe pembeni ya cité Vodacom pona ozwa esika na yo na Toroto City VIP de Maluku eza simple benga papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40 Toroto City VIP de Maluku esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia e Bana ya poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.